Solo la vérité. Mettez biso sur le handicap. Handicap. Pourquoi handicapé? Nakumisaka nzambe. Parce que ngai na botamaki bien. Et maman na ntango aye. Na libala, eza lokola chaki trouble. Na libala ya mutu mususu. Yeba kango banda liloke mwasi oyo aza na libala babala ina mbongo. Premier bio. Soki mutu onyokola libala na ye. Soki abwaki sort. Mutu anso asambela ate wokomela ye. Parce que nzambe a reconnaître libala. Solo la vérité. Et na regeta ki denima na TikTok. Nazo te ya na oloba likambo moko na ndolo likambo ke masangeza mabe boye frère moko akomi commentaire alobi yonde jololo anza ya nzambe azali na mokili azana na mokili na mokili zaki na musicien moko azaki infirme comment ne jonolo ya omoni siko asali système ke a comparer mais na lichio ozo comprendre te mutazo comparer osiko na lichio Solo la vérité. handicapé na Afrique azwa édité azwaka édité azo nyokwama il faut ba famille na ende bino bozwa soin na ye mais mutamoni aboti handicapé abwaki ye est-ce que yebi lobi handicapé ngala pesa ça peso ki ngai lelo donc elingolo banini mwana oyo zo négliger oyebi lobi neti oyebi lobi na été Solo la vérité. et na poto oui ngala to biso ki ba handicapé mabali kabwani Maman comme une intérêt à recevoir bon yemoko dans na ba bijou ba Gucci moi handicapé handicapé azola te ilamba moko 5 jours moto sokola zate maman chela kiti kuna TikTok papa sera lobby ba soigner bon handicapé et handicap à moi papa pas sungaka mais les gars na compte maman batwa ndenge wana papa lebele kaboni batwa ndenge wana il faut ba lukangai ba sala repentance Solo la vérité. Pona ba maman o ba fingaka bana ya baninga na bango ya ba handicapé na ba internet azo finga mona ya moninga mona na wana ze handicapé mona na wana tangaka soi mona na wana kizingi mona na wana boy mona na wana boy et ça la rabino ndenge ni tango zo mona mama quand on parle de maman moi sur abota mazo finga mona moninga na ye mwana moninga oyebite o lobe ekokoma pona mwana yo amen so mwana no na 10 ans amen est-ce ça comme na 20 ans non te est-ce que oyebi likambo ekokomela ye amen. Restaurant belé na yena Mambo Galaxy na côté poisson dans la mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza Lombisi a du vitamine, bazali sous, nangulu, bazali sous, makayab, brochette, otobengi kamundele, mayebo, nobilo kuno sa mboka, pas Galaxy Mambo, tozolia, c'est Mambo Galaxy, azo sala pana bana mboka, yango wana congolais, pona esiko yokolela, or que ba congolais to yebani, osali 6 mois. Au bout de la propriété, tiens, mais Galaxy Mambo, 8 ans. Quel restaurant? Et ça m'a cicaté. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65.
Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabana Mboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bienvenue dans votre émission Fidèle Internaute. Bonjour, bonsoir. Merci pour la confiance, na amour au Bozarano pour la chaîne YouTube Nabino sur la vérité. Merci beaucoup na bandekonyo sur s'abonner à la chaîne YouTube sur la vérité. Et les bandekonyo ba s'abonner s'il vous plaît, bo s'abonner à la chaîne YouTube au PCB Force, bo s'abonner à TikTok Nabiso sur la vérité. TV, bo s'abonner à Instagram Nabiso sur la vérité TV s'il vous plaît, bo s'abonner à la page Facebook Nabiso sur la vérité et TV. Donc tout ça pour Nabino, le autre on a un plaisir to yambeli bino Ike Bali, frère Ike Bali. To me ko décortiquer na ye magambo boni tali carrière na ye, to me ko solo masole belé tali musique na ye, to me ko solo bon ba question c'est belé par rapport à domaine musique la musique religieuse, to me ko décortiquer ba point pesé belé to soulever na émission lelo. Restez connectés, restez branchés. Merci de bandeko tout au bord la émission. Merci à l'équipe technique Mobimba, merci à l'assistance Yami Siget, merci de bandeko tout au bonjour Nabiso pour moi. Bonjour Ike Bali. Bonjour Ndekomi Genyema. Bonne santé. Bien par la grâce de Dieu. Ike Bali. D'ailleurs tu as une bonne photo, moi tu as parcours et oh, ça deuxième photo ya mboa. Oui, ça deuxième photo. Ouais, d'ailleurs tu as moi tu sur la parcours exact. Mais tu qui il paraît Ike Bali a commis pasteur. Oui, bon, nangina lobaki tangu tobotama déjà avant tout kotana libuma mama nzamba pona abiso. Puis a établi biso déjà. Nazalaka déjà évangéliste, ministre de Dieu. Mais pasteur ezaka na osala en fonction parce que na okamba mpate. C'est ça. Attaque berger. Mais je suis toujours évangéliste. Aux évangélistes, pasteur. Parce que dans la Bible, tu as 5 ministères. Tu as un pasteur, tu as un évangéliste, docteur, prophète, et apôtre. Je suis évangéliste dans le ministère. Mais, nous avons une fonction pastorale. Nous avons un pasteur pour nous kamba bampate pour nous sala musala o ya ko batela. Mais na komi pasteur te. Nazaka déjà évangéliste. Na via pété na comme pasteur ou bien prophète. Na ndima lolenge naza. Parce que au juste temps tu c'est le monde de bien. To bot tamanga na ba do yamboto botama même okota na libuma papa na mama. Nzamba sa pona yo. Nzamba pona yango wana ilo na simba yango. Nzamba pona Ike Bali frère en Christ. Nzamba pona Ike Bali chanteur religieux et nzamba poni susu apôtre. Ndeni nzamba fa pona na biloko la nyonso aussi le temps akoponoka chanteur Ike Bali chanteur religieux. Otikalika wana te pona nzamba pa akomopeso na ba option. Okoma susu apôtre, okoma pasteur, okoma nini. Pourquoi nyoso ka bapesa na yo? Nalingina bongisa maloba, je suis pas apôtre. Naza évangéliste. Évangéliste, mais je suis pasteur. Nazo sa fonction pastorale. Et le romo nangina loba, nzamba pona mutu chantrete. Nzamba pona apona mutu. Ba o nyoso ba vanda abaloba nzamba pona bango ba chanter. Non. Nzamba pona mutu. Tanga pona abiso pour tous aba elito kota lola. Mais chantre pour nous en don ya koyemba za talent. Même si oza païen, okoza na talent ya koyemba. Mutai biso te nzamba pona nga chantre. Bongo siko musicien mokilo azo yemba. Vous comprenez? Donc koyemba eza talent. Eza talent au commune église. Na talent na oza na ngoba moni oyemba bien pasteur pas ko ba frère banda ko yemba na église. Mu ozo yemba pasteur a pe son fonction ya ko yemba. Ya lokwa nitinga na sa la fonction ya pasteur. Mais na pasteur te. Eza batu mususu basala ka fonction bazo yemba na église. Bo yemba na église tant mususu pour pasteur a yebisi yemba. Mais en réalité nan ozo appel ya ko bengama ko yemba ningo zulu bagenza binga nga chantre. Non, eza batu musu ba yemba parce ba yebo yemba parce ba na talent. Mais bazwa appel ya ko yembela nzambe te.
Je passe dans ça clair. Oza clair yoko yemba. Nzamba binga otoza la chanteur. Bon. Oyemba na volonté na yo to ba yebisaka oyo yemba. Te, nga na yemba na volonté na nga te. Parce que nga mo déjà na botama depuis kala musicien. Talent wana na banda depuis bomwana depuis na mboka. Na yemba musique ya folklorique. O tozo mona lelo. O lelo ba monaka. Na saluer grand frère na biso Bokechu premier. Parce que ça la lumière ou épesa qui lumière pour na batuba yeba folklorique mongo a valoriser kiango wana tie di kuna mokili ke na ndenga bonzambe na ndenga ni et na bandai koyimba yango ba style wana depuis na mboka kino na le quand même na orchestre mo o babinga yango ku folklorique et sobolo pesa poa na barumbo biso zalaki moko o tozali baleki pe toye kokoma pe koyimba mais pona na banda koyembela nzambe tant nazo banda kosaila nzambe na banda na yaki attaque musicien te parce que na leka na forte ya nzamba binganga na ndoto na lali nzamba lakisinga appel ke ifona ko mosalela ye na koma mwana na nzambe natika masumu ndi nazwaki décision ya kotika masumu na landa nzambe. Mais na banda oyemba te koyemba ngeza ki so ngina modéré na yembi so ngina te na yembi lo kola mutu nyoso tu yango na lobi mutu akoza na talent aoyembela nzambe na cadre ya ko remercier nzambe mais te po nzamba bengi na appel abanda koyembela nzambe. Un jour pasteur moko ayoka ngandi na yimba kazai camarade bon wana na frère na ministère eza confirmé te abina ngai ndeko ike na oka koyemba bien soko zotea na lingi mukono sa campagne na ngayo yemba on est déjà côté non de côté na banda de côté ya liboso ngamba kamba oyembe esi match ah bon yo kanisi nga na komi pasteur no mona batu mususu azaki moyembi akomi pasteur non nga ike déjà na bima na muziki attaque évangéliste parmi les gens au babima évangéliste ayembaka premier album na nga Diana Bima évangéliste ike bali David tuna mutu tuna Kinshasa na banda kinda liboso ko salela nzambe koteya odote na église ni na wave vision évangélique de victoire wana église oyo papa na nga molimo pasteur challenger na pesi mbote pe ndenge moko tant nazo yemba wana na ndo yemba na tant nga nazo teya na ndo teya na ba église ebele bona bande ko inviter nga ndeso na yembi parce que on a le boyemba bien yo yemba na campagne nanga tanga lobi nanga nga pe pona sepelisa muninga nanga na yo yemba na campagne to na yo yemba na campagne c'est alors tant nazo yemba na yemba nzimu na yemba mkolwana yale nzimu ali foko du ciel yemba lokola banje bako yembaka kuna na lola isiko nanga Yesuwe lisiko nanga Yesuwe lisiko nanga Yesuwe lisiko ekoki yemba lisiko nanga ekoki malade nanga esili mutu azolanda nga tango alandika ke sili maladi na epesili obita na oyemba boye mbala mona yoki mongongo koloba nanga na litoi ike tana musala ona kotombola yo okotambola mikili na mikili yango j'étais prédicateur nzamba lobi na ngai ke koyemba ok nga po na yemba na barumbu na nde oyoka soni même na yemba na campagne wana ba doute parce que campagne ezaki na libanda première fois nga na yemba na libanda depuis na bongola motema bat ba yemba na musique moki na yoki appel ya nzambe na suka na première fois te na bi fo ya lisusu deuxième fois lisusu na balole longibwe mutu ana mpanji te tant na songi na ndako na osambela nzamba ko confirmer nga atindi mosakoli moko azaki no frère à l'époque Pinda Bwana prophète Pinda Bwana aye na permanence kotala nga bi ike nzamba lobi na ngai ki yo ifu bando yembela ye akopesa ba inspiration ba banzembo akotombola yo ndi a parti wana nga na banda musique te parce que na banda ko yemba folklorique pas na yemba ka moi bien non. Merci, Tozibo, à précision. Apôtre,
Évangéliste. Évangéliste Ikebali. Évangéliste Ikebali. Merci pour nos précisions. À ta frère, nous sommes des frères. Évangéliste. Non, là, il est bien évangéliste. Voilà. Évangéliste Ikebali. Merci pour nos précisions. Pessibiso. Mais bandi ko mi tunaka Ikebali toko sura likambo etali handicap so permettre biso. Mais bien sûr, moi je suis fier. Mon frère, au moins nenga zabu. Oh, basalinga mabe. Na mibuaka, na mela poison, na mibuaka na imebe, na milinga ka fort. Soyez parmi batu, oh ba milinga ka na vie. Nga. Betele biso solo handicap. Banani handicap pourquoi handicapé? Na kumisaka nzambe. Parce que ngai na botamaki bien. Na botamaki bien. Et tant na botami bien. Maman na nga zaki deuxième bureau. Papa nanga abzaki na basimba donc azaki déjà marié na moi simususu et maman nanga tangwaye na libala eza lokola chaki trouble na libala ya mutu mususu et to mena nanga azaki deuxième bureau et tanga na botami na tour nanga to botamaki na sœur nanga o azalaki mwana ya mama ya liboso donc mbanda mama ya botami mwa ba mwa liboso nanga nga mwa ba mwa simanae donc la différence ba mwa senga nga na linga ke mingi azape tu tilo na Kinshasa et yo salaki nga la tamboli liboso na e donc na tamboli liboso na e donc na zolo ba na lo ba tuzai na mboka na village na Monkoto na Mbandaka non Mbandaka te village na Monkoto avant koma kuna faut sala ataba une semaine ou bien 2 semaines na masuwa de Kinshasa tino kuna non oko betape 1 mois oko betape 3 semaines de Kinshasa ti Monkoto donc nga na botami na Monkoto ville place na place na zaki yango tant na tamboli biso kuna soki muta tamboli bande ko bana mwana nini telema oli asoso tambola oli asoso tanga pe na tamboli basaini papa ko linga soso fait it papa na nga pesa inga kombo ya Michael Etenda kombo na ngeza ikete David Pété kombo ya David ya na makambo ya Nzambe mama pasteur mutapesa ngai mama pasteur donc moi ça pasteur na biso et kombo ya ike eza sobriquet donc défaut grande sœur na nga tonto botami na mboka ba nga Michael tonto komi Kinshasa yo nga ike nde na Kinshasa kombo ya ike bimi bato tokola na mboka bayiba na kombo ya ike baali pardon Michael bane ko nga papa Michael papa moke bakombo wando binga ngwana mais grande sœur nga azo binga nani ike tangu babeteli basayelinga feti makelele ndembala moko kote ngai nayaki kobela tangu na ekobela nazo kolinga omoni problème ezali biso to yebaka te tant to tambola to négligeara ba sort omoni makambo batu musu balobaka na batu ezala na effet na vie mais tant ba oloba na mutu na likambo tant mutu oyima pona mwana na yo soko zo sambela te malédiction na pe okomela mwana yo mutu musu akozala ndokite mais azana droit na ye yebaka ngo banda liloke mwasi oyo azana libala babala ina mbongo premier bureau soki mutu onyokola libala na ye soki abwaki sort mutu anso asambela ate okomela ye parce que Nzambe a reconnaître libala eza sacré donc maman na zaki deuxième bureau ozo comprendre ngai na eko bela makasi fa ina kufa et papa na nga zui décision ke na nga pi na Mbandaka et pas ya nganga moko parce que to tambola kina banganga ebele ya moko banganga kisi bon est-ce que ba imaka mwanzambe banganga kisi to tamboli na banganga kisi na Monkoto to tamboli ba mboka ndenge na ndenge mutu mota bikisinga ye ko sala sikoyo papa na biso azui décision bito ke na Monkoto na Mbandaka parce que za na nganga moko kuna aza makasi na kotanga kombo na ete à l'époque wana ba mingi pa ya nganga wana o bande ko bikisa batu mais ngai na bikate mais yo kasko langage mbanda mama na nga loba na nga o mama na ngai mo ayibisanga tangu tozo mema po to kende mbanda mama lobike soki nga na za mwasi liboso
mwana na ndenge azokende aobika te yango ndenge naloba nzambe aponaka biso moni kote nazongi nzambe aponaka biso soki nga naza mwasi ya liboso mwana na kobika te ezake ngai ike na okovivre te mais ngai nazalaki innocent donc osibir ki bombanda moko voilà na osibir malédiction oyo sort oyo ebwakami pa mama mais ngam na osibir yango omoni nga na nyokwama na vie na ndenge moko yango nalobaka topesa bandikape ata valeur so woni mutu moko boye aza na infirmité ko négliger ete na mona makambo wana na mona ba négligence o ba négligea biso et na regeta ki dernièrement na TikTok nazo teya na oloba likambo moko na ndolo likambo ke masangeza mabe boye frère moko akomi commentaire alobi yonde jololo anza ya nzambe je regrette c'est-à-dire John Olo ya makambo nzambe John Olo ya makambo nzambe na ebite pourquoi obi na John Olo ya makambo nzambe John Olo azayina na mokili azana na mokili na mokili zaki na musicien moko azaki infirme comment ne John Olo ya omoni siko asali système ke a comparer mais na lichio ozo comprendre te mutazo comparer siko na lichio et ça la inga pasi mena kumisa nzambe parce que infirmité nanga o na nyo koma kanango lelo na koma fier nango parce que peut-être soki na bela kate mena ebi nzambe te parce que même temps nga na botama etam su bato bepi ba betama mukolomo nanga bakufa ozo comprendre et nga na ebisio na beli na vie nanga na nyo kwami tant papa nanga na mama nanga bakiti bakomi na mbandaka na bikité père a décidé obi tokende Kinshasa et pas ba chinois sikoyo ba kanisa ba chinois ba ya Kinshasa lelo ba chinois ba ya Kinshasa lelo te hein omoni hôpital wa Wileri ya handicapé ba chinois bazala kuna na tanga Mobutu ba chinois tozala rapé moko na ngo ba batu mususu tango tofinga rapé Mobutu tozala ka mwana maîtrise parce que za makambo musu asala kati yolo na ne salemité ngai ba chinois ba traitenga papa na ngelo komona yebaka abai na nga ike tana mwana muke mwana nga na osa tu faut tambola nga na ndo binda na mabele soki to uti na isika ni batu ba uti ozaenda kumoko na mbanda mama na bino ozeli lupango moko bozaka place na bino tozaki place moko na monkoto mais tango to longwe mboka to komi na Kinshasa mbanda mama atikali lelo papa atikali atiki na bana na mwasi na ye même na bandeko na nga muso atiki bango na mboka akeka na mama nanga po bakendo traiter nga ozaki kanse pa mama na pas mama nanga na papa nanga mama nanga pa zaki na libala mususu avant ya on ngina ibisa oke nga na mwana mo na uti na niveau mo malédiction moko ezaka nzambe eza malédiction malédiction parce que papa nanga kuta pe mama nanga na mariage mais je te dis aboti déjà bana mibale et père nanga e azui sous maman nanga na kata mariage mais yazaki marié mobali nyono bazaki penda kumoko mais je te dis ozo comprendre do aboti ne de bana troisième denga na ye ozo comprendre makambo donc yango moni après na bolingo na bango yo ne mwa liboso de na bolingo na bango nga mwana ya misatu tango mère ye ovana na papa on comprend nga mwana misatu pana c'est na grand frère na grand frère nanga na grande sœur nanga o na landi papa moko mama moko o papa mama moko très bien mais père nanga zaki mère nanga zaki na débat na liboso bandeko na liboso na bango bazali na ba bonne santé mbana mama compliqué bango te mais mbana mama compliqué bango te parce que au moni nga tango na botami père nanga pesa nga kombo ya Michael Etenda ezaki kombo ya noko na ye wana azaki star na mbandaka na Équateur mobimba do azaki musicien grand tailleur do azaki ma artiste moko koni nde to mona ba artiste na Kinshasa ya minene ye azaki bongo sikoyo comme père nanga alinga nga mingi iyo sala ki père ablingaki ndenga
ngandi alinga nga mingi toyebaka mwana oyo papa alingi natanga mbotama kombo na makambo azo sala ta mwana azo botama ozoko de prévenir même lupangu kombo ayikeza ozokopa donc eyo sala ke ngai na yiko koma na Kinshasa toto komi na Kinshasa papa ko koma to koma na Kinshasa tango ba o traiter ngai papa na nga lobai na nga ikeyo kotambola papa nga na mona esengo ou bato mokili ba mona ate bana nde banyoko ba sakana surtout ko sakana nga ba okunda nga na mabele pourquoi parce que misisa na nga etelema ezaki principe ou ba chinois ba pesa ki pa ya papa na nga et mais père na nga na mère na nga ba sai nini ba kabwani lisusu na Kinshasa papa moi ko tinga na nyoko amaki père na nga na mère na nga ou ba mimenga na Kinshasa ou papa tiki bana na ye mususu ba komi ba kabwani donc sort o mbanda mama bwakaki elongi ngai te magena za na komaki handicapé mais ekaboli bango mibalende etant bango bakabwani ngasi ko pera komo luka basi mususu basi oya komaki kozwa bango bakoki ko traiter nga lisu bakoki ko kipenga te ndi place na ko souffrir tina ko même mosengi ya mbongo na ville yango moni batu mususu mama zonga mbandaka mama zongaki mama mais kabwani na papa mama tali bentere na ye akei me na nga pa ki abali susu place mususu parce que me na nga za kitoko tala elongi na ngomwa ni na boga me na nga siko na zwai do me na nga za kitoko do me na nga za kitoko donc zwa ki mutabali 3 fois voilà akei pe abali de susu place mususu en fait oza témoin vivant ya ba conséquences ba divorce conséquence ba deuxième bureau na conseil ya kabatu lelo roza na message nini pona bandeko balinga bakabwana bana na balinga bakabwana pona ba intérêt mo amiki ya mokilo balinga bakabwana pona mbongo bana balinga bakabwana pona ba injustice moko o tokuta na mboka o ya France lelo yoza lelo moto lelo ko obete biso lisone sali pasi même bandeko baotala biso ba père de famille ba mère de famille ba valeur nini revana na mwasi soko boti na ye ya continuer pe ko bota ni bana oleki o sala ba deuxième bureau to robota na gauche ya robota na droite moi je suis un peu kotika aux la jalousie au pour c'est compliqué mais ça j'étais que mosala nzambe ni okoloba bon na o conseiller vraiment na batu oyo o bazana kata libala papa mama total intérêt ya bana pe parce que na kama walanga jo bato yo bakomi koloba pourquoi na vanda kaka pona bana omoni tangu papa na mama bakabwanaka bana bazalaka bango nde bayaka ko sibir makambo ngana o conseiller bango babongisa kwa vie nde komigi omoni na libala nyoso tout problème izalaka le haut et le bas batu bazana droit ya kobongisa parce que papa so ina no balité doit être raisonner bien ko il a été parce que bana oyo obota ngana yebisio nazo conseil na ngepa na bango eza ba comprendre o ngana mona ngai na kata classe ngai na ko mosengi mbongo na ville na komi kolala balibanda papa na ngai ao parvenir ko kendo lukanga butu ce ka baninga na nga ba moni même ba fazer ba yeba père na nga ce ba monika o moni ninga ta Michael te ce père na ngai o moni ninga o père na nga zaini père na nga zalaki directeur de bureau azaki pe comptable mutamayele ya kosakana te père na nga même na quartier ba yeba ki papa oyo aza mutamayele mais mwana na ye asenga mbongo na ville na senga mbongo na ville te parce que papa na nga zanga mbongo non na senga mbongo na ville à cause ya divorce ya papa na nga na mama na nga nazo se retrouver te na famille nde na bimi au moins lelo bana msusu bat bobenga ngo bakuluna msusu eza na pasité eza maki éducation yango wana soko boti mwana surtout ba parents oyo oboti mwana za na problème bino bozi bokabwani pona mobali mususu aya kokota na ndako oyebi nenga osala bana na bino te ata me bana ngo ba malamu pe
Pona mwasi muso okota na ndako. Oyebi o akosala na mwasi na bana wana te. Est-ce que olinga bango? Oyebi te. Papa taku tolobika kolinga. Est-ce que oyebi ba misusu pe ba koma ko violer? Ba misusu ba koma osala mabe. Yango na o conseiller papa assumer kibo papa na ndako na yo. Mama assumer kibo mama na ndako na yo. Parce que lobby bana na ba obetelo maboko pe koseka. Apôtre Ike évangéliste de frère. Évangéliste tellement apôtre baleke bien na mutu. Nga uko bien nga apôtre te. Na boya ngo makasi. Évangéliste comme sika na mutu nanga. C'est que na bien na komona bien souvent frère Ike. Oui. Frère Ike Bali. Les lois na ba couple belé et surtout la communauté congolaise ba kabwana pour moi si aboti handicap. Mon abotami handicap a comment créer des compréhensions na moi si naïe a comment créer des compréhensions na ndako pour ka aki ma charge handicap pour naïe moi na handicap azandoki pour naïe moi na handicap azam moi na te oya okangane photo akomemaye tango mona baka ya bongo bien tango bandeko basala boni lokolo pona ba. Merci bandeko basala bongo na ki koloba bana vision ya musika te parce que lelo même na poto bakoma kotangisa même handicap handicapé bakoma kotanga tango na oloba makambo yo papa oboti handicapé o toloba na poto mais en Afrique c'est grave mingi en Afrique grave en Afrique c'est lisusu grave parce que muta boti handicapé na poto azwaka nini o to bengaka ba édité na Afrique handicapé na Afrique azwa édité azwaka édité azo nyokwama il faut ba famille na inde bino bozwa soin na ye mais muta moni aboti handicapé abwaki ye est-ce que yebi lobi handicapé ngala pesa ça pesu ki ngai lelo mama nanga ata mama nanga tanga kendeki atika inga na papati na ko lobi ça pe ko bwaka mata so papa nanga pe akendaki aboyinga po papa nanga simaki tina bana zanda zolanda tina ba ville zolanda nga partout maman nanga siko po mna ezaki ni yeba ne kubundela tangu asali ba makambo asali ba kambo na yokuta na nzambe akomo sambela na bima siko souci na ye komi nini c'est na biso moi biso akoka potre boliat ouais yugo maman nanga akomo sambela ke mwana nanga ike akutana na nzambe mwana nanga ike parce que comment qui na ba fête nyo tu bana mwana na ye asenga kambongo mère nanga siko humiliation comme yela ye fardeau ni la tie donc information à Kinshasa et ils ont un tina village alongwe pe na village à Kinshasa soit ke fête landi soit maman nanga ki no ndimela bima so pe na Brazzaville et landi tina Brazzaville akomolela komo sambela un jour nzamba la kisiye compétition moko basala ki batba matanzeta bitabe ngai na matinzeta bitabe likolo na bimi champion yeba handicap te ya batu nyoso tu kaka ya moni on a songe ya moni na ndoto alamuki na tonga ko yebisa basakoli yo amutabi mati oyebi akotuna basakoli babina balimboli babiso komi Kinshasa ou bien ningo zabo oyoka sango mwana yo akoma mosala nzambe mama alamuki obi meza anosa bien mukolo o mama na ngai ka Kinshasa akutinga na ote ya sango malamu amen mwana nga gumba mina nzela bandi akutenga na wenze nazo teya mama na nga gumba me bandi kolela bandi okumisa nzambe amen nzambo ya nolinga nangina lobani papa na nga atika ingate ya omwe na MB place mona nzembo j'aurais voulu que mon père voie tout ce que tu as fait dans ma vie désormais il n'est plus en vie azonga na lilita ngai na la kalibanda papa sila kokufa nasenga bambongo babengana nga na église voilà fele de perdre deveni ya Yesu papa na oyebisa yo ngai tangu na eko mona loboka nzambe na komo regretter na komi koloba papa na nga soka zaki na bomoi pourquoi parce que papa simaki alandinga partout yango na eko ebisa papa moko
yo boti mwana no ya handicapé oyebi lobi o akokoma te tala lelo e papa so na biso ki na famille na biso bana nyoso to papa lelo kaka ngai nzamba salanga grâce lelo ki na asime komba papa ozo kopana otomoli na lokuma famille yango nde toloba na moi koloba vraiment kolobela ngo na rigueur po bato mosusu bakomona nga lokolo orgueilleux mais lelo kombo bale eza kombo papa na nga donc elingo loba nini mwana oyo ozo négliger oyebi lobi neti oyebi lobi na ye te mwana oyo ozomona ye omoni bana mosusu aza ne tala nzambe apermettre moto abuka na makolo mais akopesa mayele na mutu nzambe akopermettre moto aza na problème na mutu akopesa mayele na maboko amen na kati na nzoto na biso toza na baparti oyo okoki korendre mutu grand lelo biso ti tokoma nsima merci soki bayebi biso ndenge messi wana azalaki bobeta na Wikipédia bayebisa bino messi wana ndenge azalaki ndenge Barcelone azwaka ye azoka ndeni azalaka ndeni messi oh papa yoyeba te messi basala ye baopération na makolo azalaki mutu ya maladi te azalaki mutu ya maladi landa yango azalaki maladi batleta ye yo so mona azosala interview maboyebisanga tielanga interview moko ya messi ndenge ba Ronaldo balobaka neti ba chancel même balobaka neti bana eso so mona ye kota oloba point na garder po to na media mais zwa sikoyo tala yango bien luka interview ya Messi kota zo intervenir pendant 15 minutes bongo ya opesa ngango mais lelo grand footballeur ya monde soki siko ba parents na ye baloba yiki mwana na biso aza na problème boye to sundola ye eza ko bobwaki wolo na nzela batu musu ba lokota parce que na poto soki yo bwaki mwana oyo handicapé parce que ça na ba parents musu na papa na mama ba bwaki mwana handicapé mais boka moi grand informaticien bino mo boyemba o mwana na biso napele na kisasa watu babona ngai ye illettré na bunda nege no tanga musique na ina mbongo ya te na continuer na ba Olivier Chimanga to zaina bango na pesi mbote na souffra na kata classe na tikala ozwa diplôme te meta on a ina poto awo na ina poto ina mboka o ba pesaka handicapé valeur na mboka o ba pesaka handicapé ba chaka mutu nyoso tu na valeur na ye muta kata lito ba ko lukela ye solution muta za aveugle ba ko lukela papa na omona aveugle moko otamona nzete boye au katsa nzela ya makadam au chaka aleki na mboka o ba pesi batu ba valeur na bango na komi awa papa oyebi so na koma nani okoma nani informaticien développeur web félicitations ojiba formation na poto na poto félicitations na poto yango moni batu musu tango omona mutu o musique esala sécurité to omona ote non to ya pamba ezaka musique te vie ezaka musique te vie ezaka musique te papa na oko sambela nga pe na ndako nazo sambela nazo te ya batu pe eta ona kutana papa même place ozo vanda oki côté ya batu amen na bizaleli na o batu babongola mitema toza obligé te tote ya kana réseaux sociaux parce que batu bele ba ote na réseaux sociaux ba vie na bango réalité te ndimela muto ozo mone face à face ke muto ozo mone kana musika ikebali ouais yo tona grâce tona congolaise na trône Fachi Béton ou puis moi si naye pas za congolaise ayoka lingala lobaka lingala ou puis famille naye baza ba congolaise lelo oyo handicapé na Congo il faut singa rambo suka handicapé il faut za la na libanda handicapé jamais oza na mwasi mwa kitoko na Congo handicapé pona po ndiye banga kolinga mwasi mais handicapé na mwasi azana bana kandi oto sola handicapé pe na informaticien monene handicapé na makambo bele chef d'entreprise pe neti poza boza chef d'entreprise bien sûr faut no lobby yango il faut lo bomba makambo mais ça ça bazo pambola out faut bande ko pe bayeba ke handicapé za mutu ko négliger na vie lelo oyo par rapport à France na Congo bien sûr to bamboka différent ba to différent nini o ko za na comme message
epai ya mokonzi ya mboka na mwasi na ye mpona makambo etali bahandicapé ya mboka na biso Congo oleki na bagalere wana osouffra handicapé eza na makolo me na motu te tona bato ya mayele ebele me baza bahandicapé me baza négligé parce que bana place ya kovivre te aza na mbongo te mwasi akolinga ye ndenge nini ye akendaka kosenga aza na temps ya kosala choix ya mwasi te mwasi loba ye moko aya komitika mpona pasi handicapé fa souffrir kaka na Congo mboka wana eza na diamant eza na baminere eza na makambo ebele et puis boza pe ebele ya grave te oyo président Faci soki olanda biso nzambe akosunga akoza soin na bango te ke asui bahandicapé centre formation apesi bango mpe misala boni pourquoi pas nini okoloba mpona bandeko na bahandicapé merci papa omoi nde naza boya so ndenge naloba likambo bahandicapé bo bayebisa ngai ke peut-être nayebi te soki eza ya solo mama moko azalaka place wana place ya bahandicapé azosunga bahandicapé akota na gouvernement bon non nameka kobenga ye me dialogue ezalaki te alingaki te apesaki accès te mpona koloba nini nangi naloba makoki ezali epai ya mokonzi makoki ezali mais problème ezali bato oyo baza pembeni parce que Congo to na diamant comment handicapé okobalaka handicapé c'est ça plupart na ko le bana ndenge nini handicapé obenda na mabele abalani pe na handicapé azobenda na mabele siko vina bango esuka ndeni baosunga na ndeni parce que mutu normal akolinga handicapé te pona handicapé mutu alinga il faut mon intérêt mo quelconque c'est ça nana ba handicapé ou baba licencié na Kinshasa ou ba leki même na mayele ba o baza ba docteur basala te na yebi bango papa na yebi bango eza ya kobomba te ba basala ba secrétariat ba babima na ba commercial ba babima naza na ba gradué ba licencié o ngamo na ba contact na bango o peto sura na bango mais ba nyoko maka ba vanda na place même ba o sala toilette wana ba liaka pe wana oyo nanga bien wana o bomba te ba sala ka toilette wana ba liaka pe wana so na ke Kinshasa na kinde kotala bango pona koloba nini mokolo mo ba webisanga ke tomoni aide ya mokambi oyo batia ye kopesa bango ba loso papa est-ce que loso ekosunga moto loso na sardine ekosunga moto ekosunga moto te mokonzi ya mboka na capacité wana mais eloko mona loba kaka ke papa mokonzi ya mboka respect au bisoma to pesaka toujours parce que Bible dit toute autorité papa na biso toute autorité vient de Dieu Bible mutelobi amu bo kondiyo te uteke pa nzambe ya omoni biso toto saka ba autorité musala nzambe solo il faut tout sa autorité parce que uteke pa nzambe mutako koma mokonji te so nzambe andimité pa mutu musako ko sala vote lobi pa koma président kufi donc so nzambe pesi mutu bo moyi akoma ndenge papa Faci beto akomi lelo eza nzambe muta permettre et aza capable papa oza capable ya kosala ngo mais pona koloba kaki mutu oyo alala libanda te mutu oyo ayebi souffrance ya bandicapé te aotika la koide bandicapé te ah bon je te dis franchement mais tozale ata mutu ngo aza mayele yokanga migeni ma wana otumolinga place of man na siliki na molimo omoni mutu oyo ayebi ki champatier te ce botier a responsabilité ya ba champatier au sala poto mutu oko tanga mingi mais il faut avoir une expérience ya likambo wana donc avant botia mutu na kitire il faut quand même atanga ba classe na ye mais azala artiste très bien très bien o mutu informaticien batia mutu na responsabilité d'informatique il faut azana notion ya informatique ba ko tia mutu ka bongo te yango moni soki ba handicapé bazo telengana handicapé pour lire faut katsa na braza il faut katsa braza batindika donc handicapé comme déjà sujet à humiliation mutu na Congo soka botia handicapé abandole la epa nzambe
vie na ye komi kolela nzambo salinga boye pona nini kobotisa mona handicapé donc handicap et comme le quoi bilakeli mabe non moi je suis pas maudit. Amen. Moi je suis pas maudit. Je suis pas maudit. Racontez aux autres pamboli la famille. Oh, au côté na li pamboli la famille. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Nana ngona Kinshasa tanga na okola ngana kona isoki 37 na barumbu na wenjali bulu esika oba milaka diamba biso na kati na biso le pang soto za qui plus de 500 personnes oka ba 23 26 portes plus de 500 personnes ba msu balala libanda ba msu ba bota na ba cousine ba cousin de ba mongo na ba mongo le pang momba soko lingo sala toilette yoka s'il vous plaît o sala toilette mulongo ozo zela muninga silisa kikoso moko toilette moko na mesana kolia na solo ya kaka est-ce que vous comprenez nga na uta na bisika o ya pasi pono sokola il faut la muka 5h du matin o tia mulongo ya cantine tozalaka na batu nyonso te loko tozangaka na kati ya lupango na biso ka pilote na ba docteur na ba docteur ba licencié cordonnier nyonso to azalaki mais dans la malédiction na uti nesika passe na uti nesika malédiction na yebi ndenge handicapé nyoko amaka handicapé awa ba idaka ina ndeko ni azo sokola ye po ayebi ke sona sokoli ndeko na nga na fin du mois l'état ko futa nga na nde na olatisa ye owenga ni na bu so ye ko edenga soki oye ko edenga so na che kombo na yo na papier na nga bando futo na fin du mois ça est bien très bien siko ndeko ni na osundula muninga ni anandika mundele ndebiso osundula bana bo mundele ayebi ke so na tiki ndeko na nga handicapé l'état ko kipeye andu ya otala bango bandu ya ko tala mais ndeko na bango bakipake na l'état eza nango normal eza nango normal mais je regrette beaucoup na ba maman oyo qui au bout handicapé atozanaye il fallait kipaka handicapé en bien au préféré c'est papa c'est si c'est locaux au préféré au voyage à Kinshasa ba nini na mbongo handicapé mais moi na handicapé là tsake bien té au sundola et papa batu musu ba osala et na poto oui moi l'autre biso qui ba handicapé ma bale kabwani mama comme une intérêt au mbongo yemoko na na ba bijou ba Gucci moi handicapé handicapé azola te ilamba moko 5 jours muto sokola zate mama chela kiti kuna TikTok papa sera lobby ba soigner mbongo handicapé et handicap mwana papa pas sungaka mais les gars na compte mama bato ndenge wana baba le bele kabwani bato ndenge wana il faut ba lukangai ba sala repentance so ba luki repentance te kaka nde na oloba boy bango ba mona lobo kwanza bongo handicapé wa kino kini ba kokuta pesa ba musicien na lobi papa ba boka e na lobi no bato ndenge wana ba kendi na ba église ba sala repentance so ba sali repentance te ka nde na o déclare on a passe na mutema ba komona na laquelle mutu mabete meza mabe bazo profiter na mbongo ba handicapé eza mabe aso menon ba vexa akena ngo boîte non apesa mise ba yemba latisa ye bien latisa bien sokola bien ndaku na zaki na Kinshasa papa mais papa na nga ndo sokola nga bien omona nga ni na zate très propre propriété on na banda ngo depuis na ndaku na banda na propriété au dia depuis na ndaku même mindele to ba mona nga to na otanga ton okuta ba mona ba handicapé musuba mitika nga mitika na milula na ndenge mo papa ya osakana te na kini handicapé azata na droit te na fin du mois zo akata quelque chose na mboka na biso
Moi, droit, moi, besoin, moi 50, moi 20, c'est ça. Bon, na yebité, na ndenga na yebeli, na kola na Kinshasa, tu ala ki nesika mo tozo à droite, droit na biso zaki, to kende pas libanais moko na porte. Après ça biso mbongo, to ke to tondi pas ministre tel. À l'époque biso tozo kende pas grand frère, et pas il y a Napoligar, et pas il y a Ada Bombole. To kende libanda wana, to zeli ba mbongo, ba kabole ba pesi biso to kaboli, to kende pas basel ya mukolo. Toke to ba pesi somo to kaboli to luka papa bemba saolona toke to ezaki bongo Fatia ça là quelque chose pour Nabino. Oui. En limité boza qui ça mon bimba. Boza belé bien sûr, mais en limité beaucoup ba millions et ba handicapé na Congo. O ezaki ngai siko loko mona ngana luba. Omoni papa ndeka na ebisio. Ndi na ucholo bawa. Mutu oyo atamboli na via. Po omoni ezana ba handicapé mususu. Basenga mbongo na ville ba licencié batangi classe batangi pe ba classe à danser mutu ndenge wana oyo azomona baninga ndeme ba onyo kwama un jour so mutu wana zana mutu bazui bango ata 10 ba vandisi bango ne sika oyo po basunga batu 10 wana ata parmi 5 ya bien ya motema malamu bakokanisa bandeko na bango bandeko nyokwama ndenge Fatia bingisi ba musicien tout le monde qui bingisi ba comédien bingisi ba mama pondu bingisi même na ba fazer ben ndikabe ba kindaka bonga na yebite nga na yebite me ngai na yebite mukolo ba ko bengisa ba handicapé na koyeba soki papa yemo abengisi ba handicapé ezala bien mais peut-être pas bengisa mais tous sous-informés. Mais pour le bandeko bazaka na France. Pour aussi c'est maman handicap tout côté mangam sous tout la photo tout évolue. Te mes aveux sujet hein. Tout continue en ouais. Te ndengo moni to ko to ça ba séance toujours retour na ba commentaire à batou. Papa nga bu na lingi kutu mbala sima so bengisinga mais manga na ba séance na makambo ba handicapé parce que au moni to lobela toujours Congo batu ba onyo comme mais batu wana ba onyo kwama bongo sko handicapé. Parce que tant que ça c'est bête maka batu yo to ba kimaka mais handicapé mutatika na sima ba lobela bato ba okufa mais ba lobela ba handicapé te OK ba handicapé belé pe ba okufa parce que soki yindawa to pesa ka exemple yindi siko na moto bando okima ngala oza na difficulté okita na escalier ozo pas ascenseur ba matango lisu te soki sandi esalemi mais siko na Congo siko c'est grave ngai to lobele loko ya ba ONG na bandeko baza makolo mibale basala ba ONG na bango na Congo soit disait ba kenda ko sunga ba handicapé bazoka ba aide na bango pe monsieur ekomaka te monsieur ekomaka poto za la te kaka ekomaka te mais monsieur ekomaka mais monsieur bazo profiter kana mo ba image film ba handicapé sunga awo ko vivre na ba image wana pour na ba aide ya mindele est-ce que le one est madame est-ce que ya sauvé ba sala ngo ki ba senga ba aide bazwa ba aide ya ba kena kuna première question na tuino est-ce que ya solo ba pesa ba ngompe ba aide yango ONG pour na biso ba congolais comme business mais isa mabe ngana comment comprendre au bon pour mon nyonso comme na ONG ozo comprendre to ça ONG pourquoi et comme business pour bimisa biloko pa mindele abimisa mbongo pa mindele ba patron ba to balinga ko aider ba aider ye akokate ye apesi moke na ba handicapé et comment il digère business est-ce que expliquez-moi sur nos ONG là on a leur photo té on aussi ça quand même handicapé photo exacte et mission vraiment faut bande ko ba la biso bazo leso parce que ba tout musu ba osala masumu ndeti nanko mais bi ki osala lisumu azo vivre na lisumu azo lien na lisumu azo somela mbana lisumu mbongo ya okende ko senga po aider bande ko bana souffrance yo komisa mbongo na yo opesi ba musumu ki musu pe pesité mais musu ba sala ba ONG na bango azorata un likutete na bénéfice à ONG juste ceux qui va payer ba aider à commissi na bato ba souffrir pour na ONG mais va commissi ba sali ba ONG pour comme belé ba ONG et so yebi mutu so na ONG na poto mais toujours mon ba action té ka première action ça là nyo so tika do senga vidéo quoi ezo komater ou quoi expliquez-moi sur ONG c'est pourquoi oui bon normalement nous au moins déjà to lo baké association s'habite lucratif et ngolo baki mutu tango sali ONG o sala ngo po yo gagner té o sala ngo po o aider batu mususu ozo kopa tango yo lobi na okende ko aider batu tango ba pesi yo aide
ndeko molingami soko ozokomisa aide wana te eza malédiction. Malédiction na yo okomona ngo ta musu lelo te. Bato ebele baokanisa ntango baosala mabe ntango ya oganye lelo aobosanaka okobebisa mpe via bana na ye. Yo lie mbonga bandikape, yo oza makolo malamu, oza bien, mutu na oza bien, nzoto na oza bien, olie mbonga bandikape. Yebaka ke malédiction même même ata na 4e génération. Batu mususu pe ba ozo ba problème ba malédiction na ba famille pona bongo. Pona biloko wana il faut tozala keba. Tango zui aide kende salela pe aide wana. Eza business te, eza commerce. Eza business te. Soki to komele on ndinga business, ONG eza business te. Mutu soko sa ONG a comme lokola kaka, asa lokola pont où ils ont permettre muta katisa mai. Akatisa mai, lokola agence. Voilà. Asa lokola donc mutu aye neti pont yango yo, voiture ezo ya pa et l'équipe a muta kende na place mususu. Yo ozo servir kaka. Alors avion. Avion batuna France. A comme si bango po bato ba kuna bana bazana possibilité te kozwa aide wana ya kote koya awa. Tant yo zu yango mema yango pe komisela bango. Yo lipamboli yo ye bénéfice de zakaka. Lipamboli pa ya tata. Voilà, lipamboli pa ya tata parce que le beaucoup epesaka. Ezanga te pour n'ebiso niveau ba fi ba komi na ba bota maka ONG. ONG to na idaka ba femme ya nini boyi. Te mususu komi pe mususu pe komi base. Ba mona eki azo sala activité mais en réalité intérêt na ina mutu eloko azo sala ngo pona ko aider batu te. Omoni mutu yo ta okabela mutu pona ba yé ba ndima ye osozwi récompense nao. Et na makambo tokozala juger sévèrement. Tokozala juger sévèrement. Yango moni na kumisi nzambe parce que na yoki ke même exonération et ali sous na Congo te. O yango te. Non te. Oh mais exonération est suite. Au système où tu na biloko na okendo pesa banani boye tout et comme matata comme na fongo lavement. Et ça est sous blackita. Parce que ba comprendre bango. Donc nengeza wana yo oza na mbongo epele olingi o aider bat ba onyo comme en Afrique. Kende yo moko ba susasu eza kuna. Sur les terrains. Eza crédible sur les terrains ezali. Li futi nini na muntu oyo azosala mosala yango ya association to ya ONG na bosembo nyonso. Azu biloko ya ye, azu biloko ya bandeko asangisi et puis akia komisi li futi na ezali. Li futi na ezali akopambola malelo pe na ekeke ekoya. Azalo kwa les bons samaritains. Mutu ndenge wana papa miye. So moi mutu ndenge wana benga les bons samaritains. Les bons samaritains atalaki pour intérêt na été. Amen. Les bons samaritains azaki chrétien te. Azaki samaritain, azaki israélite te. Donc na kacha makambu ba mona ki azaki lokola païen. Mais asali makambu koleka chrétien. Omoni makambu wana ya kokaba ekipakate oyo pasteur oyo asambi la koni ba païen mususu ba osala ba action mususu oyo kutume basala nzambe ba osala ngote. Amen. Donc mutanding wana binga les bons samaritains. Les pamboli na yezo zelaye parce que yeso obina surtout za lokwa les bons samaritains. Bandicapé belé bazali lelo ba vivre seul na banda. Azaki bien. Ba circonstance ya la vie a comme handicap. Maman na bana atsundoli na ndako. Pour bala comme handicap. Na poto ezebeli. Maman na bana koki ko zo soin na été kokindi ko chocolat e ko pangusa e ko ça ko entretenir ye moi c'est abi jamais. Mais aime so mona moi si ya balaka neto so la boye bandeko beli bana bakango ba otala pe biso ba handicapé. Vraiment bandeko handicapé o ba landa vidéo oyo na singi fauteuil jaune oyo so ozana maloba loba oza déception pour comme handicapé. Oza handicapé botama nango mais oza mal à entretenir na famille badinga raté fauteuil jaune binango. Na wando ya babino avec on air au contacter biso mi sigeta o yamba téléphone au jour rendez-vous
oye koloba parce que makambo soto oloba pété to makambo bono sala makaya mabe chaque mois chaque jour chaque fois et puis c'est ero stressé bande ko belé oyo m sous ba makambo te moi de lo papa yiki alobi makambo belé oyo bande ko belé ba j'ai conscience quand même donc appelle la poste na bino boya rapé bolobaka bozape bato na société pona na bakawa na moi ça sundola mobile na epo akomo handicap moi ça ndengwana limbisanga na parole na ndenge ya rigueur azamute amabe azandoki parce que tangu to balanaka na munoko tolobaka le meilleur et le pire yango nzambe a pambola basi onyo surtout ba bala ba personne vivant avec handicap amen nzamba pambola mibali nyo surtout ba bala ba personne vivant avec handicap et ba pambola malisu bato ba bala ni na mibali na bango ou bien ba bala ni na basi na bango malade komi bazo supporter bango ba okende na bango kino na lelo amen nzamba kota mabota na bango pambola bango ay mona motema ya mwasi wana mona pe motema ya papa wana wazolela pona mwasi na ye eza motema mabe papa nga kutu yo zolo ba témoignage olanga na zaki nango na ville moko papa moko azaki na ye bien azaki bien abengisi mwasi na Afrique mwasi aye mwasi koya mobali ni akomi munene e camarade na ya kanandaku abeta alisolo ah mobali no munene boy basoni wana mwasi wana oya influence po basi musu bazoboya mibali na bango ya maladi a cause ya masolo baninga na bango tala mwasi wana akima ndaku ya libala ya mutu wana mimaki na poto muninga na ya boti courage sa nini oya fi asaki abomba ye na ndaku aki mobile pa combien munene munene ya munene comme maladie mako munene comme ya maladie vraiment ah ouais ya kimi ye mais muningo akinde ko bomba ye oya memaki lisolo wana tanga komi pa ina ye celui qui tire l'épée mourira par l'épée obini na saki yépé moi sur la place azaki tant moi sur na ye mobile na épée azui moi sur na abengani épée na ndaku oh papa mutu abomaka na mbeli akufaka na mbeli ome bato tu ba osala ba biloko wana ba hombale ba banda oh te mobile na ye oyo ya bebisi libala muninga ati muninga na tanga ye na ndaku akomi siko na mobile na ye on comprend nango on comprend nango siko ye siko mobile wana abimisi ye atika na camarade na atika na camarade na yo oyo ya bomela ke libala wana mais yo siko kende pa oyo munene oyo bana ofinga oyo bande ofinga ozo comprend lo kongo donc to lo banini bato nyoto ba osama makambo ndenge wana bakokutana kana makambo ya lokula yo ke obala mwasi oyo kutake na mobali yo ke ozwi mwasi wana otina na ozwi na maboka mobali mso bali ye papa kasi mwasi wana avana nayo au salope numéro moi ça ne wale fo bo akiseka mbala moko mama so yo vanda kuna papa so bo vanda na ndenge wana limbisanga na lo ba vérité na lo ba vérité donc mwasi ya muninga bo vani na nda mwasi ya muninga vani na ndaku akosi muninga akomi kovanda nayo ndenge akosi yo akosa muninga akosa yo pe ndenge akosi mbali wana akosa yo pe n'habite soko kopanenga très bien ndenge akosi mobali wana tanga akomi panu akosa pe bongo la nature nous enseigne point na Kinshasa salema te komoni maki mwasi tela zaki na mutu boye baboya ni akomi na oyo su oyo asili mbongo longo su na oyo akomi na oyo esalema te esalema kaka la nature ne vous enseigne point mwasi oyo alingaka mibali pona ba intérêt akolinga aka na ba intérêt donc batandenge wana bakobuka récompense na bango surtout na mutu abeli malade osala mobali boye po abeli malade
okozwa récompense nao. Poto silisa émission lelo bandeko batali biso botika ba sujet auto solo lité na ba commentaire s'il vous plaît. Beaucoup na sujet au faut soutenir na prochaine émission. Papa ike to retenir yé to no sane ba analyse. Na bi ba finganga. Botile biso même ba vidéo. Ba handicap bo tala biso so souffrir so ko yate na fauteuil. So na capacité on se déplacer, on na allemand, on na mboka nyonso au côté na opportunité ya otala émission biso mi filmer cha téléphone li boso mi filmer. Na koya na ko chasité. Tindira biso vidéo na numéro. Et puis lobi makambo yo ko loba. Papa ike te retenir yé to no sane analyse la personne handicap. Amen. Vivant. Donc bo hésiter te bo tinso vivre. Ba ndeko bo tala biso ebinde ko za handicapé. Tindela vidéo et motivé moko na bango yé. Amen. Tindela ba partager vidéo vraiment et pour ça la souka na plaisir. Pour te clôturer dernière question na biso. Pour na ba maman o ba fingaka bana ya baninga na bango ya ba handicapé na ba internet ça zo finga mona moninga mona na wana ze handicapé mona na wana tangaka soyi mona na wana kizingi mona na wana boy mona na wana boy et ça la rabino ndinge ni tango zo mona mama quand on parle de maman moi sur abota mazo finga mona moninga na yi yoza pa mba handicapé ça la rabino d'ailleurs maman azo sa makambo déjà il faut qu'on yeba manière nae déjà mutu azo finga mwana eza na sensité nga bato ndenge wana déjà na comprendre déjà pourquoi azo finga mwana mais yebaka likambo na ne komélioté même musicien mokila lobati ko betaka lisolo ya ba sapato na mutu akatana devant mutu akatana likolo te non. Ko betaka lisolo ya sapato te sika mutu akatana lokolo. Mutu akatana lokolo. Pourquoi? Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ça les passe. Et ça la peine passe. Ah mais que ça les passe. Ah bon? Ngana na makolo ya ngo mibale. Ngana makolo peut-être le baki ça nga passé. Au moni nezana. Ngai ta unazo kola. So bat balandinga ndi na otambula bando sa nga passé. Na lo bandingo na pour comprendre. Tengu li batana ndo za swe na olika na njira ubatu ba olanda ngala sima. Bala mike ba olanda bala mi ponga na zaipe mwana mukata à l'époque. Baninga nga ba olanda ngai même ya ba oh même bana ba 15 ans ba olanda ngai inde na otambula sonye ça ndo ça la passe parce na iba inzambete mais lelo ata ba olanda nga na mona ngo normal lelo kumba la voiture na comprendre batu ba colonie ni balé ba ko zo même qualité omoni mwana o yozo seka mwana muninga oyebite o lobe ko koma pona mwana yo. Amen. So mwana mwana 10 ans. Amen. Est-ce ça comme na 20 ans? Non te. Est-ce que kambo ko komela yi? Amen. Ngape na zaki bibiti. Tange komela nga na yeba kite. Amen. Ko sikate. Maman na papa yoku tolo ba mwana parce que bana na baba na mike. Ba yebi na bango te mais maman izo sale pasi. Ozo zoksa mutema muninga. Omoni mutu yo soto afingaka. Eza fongoli porte. Papa omoni atangani na sambela aboy. So na komi ko finga mutu. Eza uko na fongoli porte entrée. Amen. Malédiction sort o mutu akoloba pona nga. E ozwa yo. Mama oki ko sambela butu pe moyi nde na kuma ko muna batebele. Ozo sambela butu pe moyi. Soki osalika lisumo muke o fongoli porte pas diable. Apprendre ko kanga porte na yo ke ko bonde la mingi. Avant bimisa maloba na munoko na yo raisonner parce que makambo ozo sala ozo fungola obenga ba malédiction ebele tango yo finga mwana oboyi oyi mwana muninga kizengi aza zoba mwana atanga asoni obi combien de batu o ba yoki attitude na yo wana obi combien de ba sort o ba bwakeli yo moi so aza mabe nzambe amona ngo pe na vie na ye mutu na mutu aza o azo pesa malo o atali vidéo siko soki batu batala kango 5000 combien de batu baleli pe combien de batu baleli combien de batu babwaki ba sort pour na bana na yo tala papa zwa ese o partager yango te bandeko ba partager bandeko ba partager yango combien de batu o ba yoki ndengo fingi mwana mutu ndengo choli mwana mutu
ndenge olobi aza malédiction mwana wana atangaka soyi bato ebele bayoki esali bango pasi oyebi retour basor nini babwakeli yo Bible olobi ki la malédiction sans cause et ni le sans effet mais oyo bango baobwakela yo eza na cause bi eza na cause te soki eza na cause kota na repentance parce que ozwa yo amen kota na repentance yo frère yo sœur oyo fingi bato ofinga na ba TikTok na ba Instagram ofinga bato ofinga abana bato na yebisi ofungola ba porte oyo zo kanisa ngo élévation et élévation tes malédiction avec cause parce que ofinga ki mutu sala tout au réparer parce que likambo yo sali atoke ba et pas o ngangango ya ndenge ni o pasteur yango ndenge ni so sali repentance te ba malédiction ba bwakeli yo et oza avec cause amen ba vidéo to sengi bino eza négatif na positif maman o peut moni peno zora mona no handicap soin kitoko au filmer pena lati bien même si ça message na papa Ike na papa Migi otindeli biso na numéro na biso zana ya to féliciter awa féliciter to remercier pe ndiko na biso wa handicap ndeko pe handicap moni ko zo souffrir muta sunga ka yote biso ba ndiko no toza pourquoi pas to yo tala pe na papa Ike pe soza na Île-de-France to ya donc vidéo eza attends la province to papa Ike za en voiture akumba rapide to rekende donc eza karaté côté ya mabe so poza ndika poza rayo mo za na bonne santé za malamu okokoya plateau te c'est ce vidéo Migi nga naza bien vélo na nga yango je mange je suis bien très à l'aise tranquille mais comme était souvent les sono pour comme handicapé to collection to no ça science ya ba émission handicapé pour nous repérer ça puis nos forces pour avoir des collègues to retenir nini puis je ba to remercier baza merci pour na kuluba na retenir kaka kalami te to Olexa na aujourd'hui image ya pasteur moko ou aza handicapé aza licencié na Kinshasa na Kinshasa to besoin image na il est licencié aza pasteur mais aza handicapé ya makolo maboko njoto mobimba il faut ça la vidéo seulement to Olexa vidéo na yebisa il faut asa la vidéo na en plus azo kende pe ko kotsa sous députation na commune il faut to tia vidéo na il to lobelo fele pour na il faut to lobela c'est des propagandes gratuites but faut tindika bango na pesa bango wana nzamba pambola ye pasteur Paul Tango kombo na yango wana Paul Tambo Tango pasteur Paul Tango dans Congo pasteur Tango Paul Tango ana barumbu oui bandeko wote so na Congo bosala ba vidéo o bana numéro papa Ike batse papa Ike bana numéro na biso tindeli biso nzamba pambola o ezali lisusu vi na biso tozaka na ye awa les clebois parce que pas pour sa valeur ya handicapé mutatanga César Ngadi Clebois apostiller il faut qu'on soutenir ayebisa ingango il faut yambaye papa il faut yambaye biso toujours soutenir Nzambe apambola les grands baleines Giloando son excellence parce que il y a un motema munene oazo soutenir Équateur Nzambe vraiment apambola bande konyo surtout en tout cas migenie mana sepeli pona semaine prochaine donc déjà l'autre ça lundi to yambo sous lundi prochain donc tous les lundis bande ko watinde sur la vidéo on peut se biso maloba ko loba na kati émission voilà on peut se biso sujet to redécoter donc chaque lundi to na pasteur Ina papa Ike to remeka ko décortiquer makambo to relaxa bino pe prochainement musala zo sala kati na France moi etonga eza to retire bino image de bolikolo à part makambo so sala nzamba batela biso merci na passage na yo to ngana lundi prochain tous les lundis ngala peso espace etake leki na yo ndeko na yo pour na makambo ni surtout sur loli merci na bandeko to ala biso merci na assistance ya Miss Gates merci na équipe mobimba ya réalisation merci na montage merci na réalisation to kutene bino bala sima soki nzambe azongi te restez connectés restez branchés on est ensemble merci Pas solo la vérité.